bandeko ba congolais toza koyebisa bino ke radio Zoomel 1000 tozali wana soki lelo totombolaka mongongo mpona koloba butu moi tosalaka yango pamba te po ete toza kokonstate baanomalie ebele oyo bato bazali koya nango na ndenge bazali kokosa bino. Bandeko boyebi ke bato oyo basoi-disant bacamp mbatan bakosi bino mpe mingi na makambo ya dongo bosali ba cotisation tokomi place boye kala te tokokoma na Kinshasa lokuta na lokuta balie bino 750 000 livres mbongo na place ekenda eyebana te sa meme bomona ta mutu moko ye liboso ya micro ou bien liboso ya radio moko boye asengi ba excuse mpona kosala demande d'explication bandeko bosalaki cotisation tala boye non mbongo ekenda kaka boye bamoni bino pamba. Deuxièmement moteur lisusu aye liboso ya 25 000 tonnes on tala tozana 25 000 tonnes ya ba arme boye aye na ba histoire na ye ya lokuta 25 000 tonnes ya ba arme aza kopesa peke no tozana 25 000 tonnes mais lelo oyo 25 000 tonnes wana oyo balobaka 25 000 tonnes place ekenda eyebana te bandeko mpona kolakisa bino ete bato baza kosakana na bino bato baza komona bino boza pamba parce que soki bozalaki bato mayele mais bolingi motikela bato otante bandeko toboyi te toza komona quand même mboka na biso lelo za kotambola soki lelo ba biso ta deuxième république na lelo bandeko vomi kutuko biso ba congolais to sangisa mayele to kende po ete to tombola mboka na biso kende liboso parce que lelo au moins toza komona bandeko botala par exemple pont oyo bauti kotonga yango wapi na mai ndombe bandeko po oyo batongi yango na mai ndombe bandeko boyebisa biso na ntango ya Mobutu mai ndombe oyo bato boni bakufi awa bakaminyo boni ebaluka awa bafami boni baperde bandeko na bango bakamini baluka bakufela awa mais ata mokonzi moko te ya deuxième république apensaka loba ete ano mai ndombe wana ebomi bato mingi en tout cas sikoyo tomoni ete tosala tout tocha nani tocha pont po tosala esika malamu pont moko ya bien mpona koevite badega bomoni batika kaka bongo epuis bagouvernement ntango nyonso ezalaki kaka komona na radio ona mai ndombe bato ta bakufi eleki camion balukaki bato ta bakufi batiki Mobutu ata kozala na susi teke nana kende kotiela bato wana po na bangwanda baza kopréféré koyiba kosala n'importe quoi mais bandeko babolingo lelo oyo Joseph Kabila atie pont esika oyo bakonzi ya deuxième république bakoki kotia pont oyo alors botala pont ngo mpe batie ngenge coûté bato ya deuxième république combien kaka ndenge bomonaki Mobutu azoloba liboso bamilitaire on a déblokaki montant 11 milliards bamontant moko ka imaginaire ya lokuta na lokuta alors pont oyo eloko ni esalaki po atiela bato bandundu pont bandeko ezalaki ko soki bozwi camion na Kinshasa bokomi koya bokomi kaka kota grand libulu kota mai ndombe bino nyonso mitema ekomi kobeto bomona bato bakomi kosambela na sa mitema omona mutu mosusu azwi mutu agunzi mpenza omoni ke mutu azosambela nzela wana ebomi bato ebele alors botunaka ngwanda mutu asalaka makelele est ce que bamonaka nzela wana te eloko nini ezalaka bango mpo batonga pont bango bato balobi ete bazali na susi ya peuple bango nde bazali na susi ya bana mboka alors ntango bana mboka baza kokufa awa na mai ndomba awa eloko nini basalaki bango kutu bapréféreke ntango baradio ezokoloba eke bato ntango bakufaki na mai ndombe bakangeli yango kutu matoi tala ya wana tozali koyebisa bino bapeuple congolais toza koyebisa bino tosala erreur te parce que Congo ya lelo tolingi so Congo ya lelo ezala teke Congo ya malobe ebele misala emonanaka te tolingi Congo na biso ezala ndenge lelo Joseph Kabila maloba moke misala ebele Joseph Kabila azali phénomène tozali koyebisa bino parce que makambo Joseph Kabila aza kosala ko na Congo non ata kutu ndenge baza koloba ete na 10 ans sali nini mais na 10 ans oyo mwasa oyo asali wana
soki bapesaki 32 ans onde Mobutu asali bandeko Congo elingaki ezala petit paradis bandeko oyebi to boyebisa bino eloko moko oyebi na mokili oyo ko moto malamu bayaka kondima ye na retard lelo ntango mosusu bato ebele baza kondima nanu ba Evre Joseph Kabila te baza kondima yango te mais ntango mosusu mokolo bokoya kondima ba Evre Joseph Kabila bokomi kolobaki te ifali mpenza Joseph Kabila oyo akontinue mpenza mpo baprojet na ye ezalaki kitoko mais lelo oyo ko boza kolinga kotia bapeuple na loyenge mpona kokosa bango non basali nini botala bo lelo bino bokomi kotalisa bapeuple congolais mpona koloba ete bino boza kolela kaka basali bino banzela ebongo mabumu na bino bandeko bino bozoloba mabumu na bino boyebi ndenge bino moko boyebi ke ndenge peuple bandenge kokufa nzala na ntango ya deuxième république bandeko nani yango yebi teke na ntango ya deuxième république ezalaki na bafamille mosusu okomona papa aza na bana ya basi na bana ya mibali okomona semaine oyo tour ya bana basi bakolia semaine oyo kuna eza tour ya bana ya mibali ou bien par exemple lundi tour ya bana basi mardi tour ya bana mibali mercredi tour ya nani ayebi yango te na ntango ya nani na ntango ya Mobutu tala botika kodistraire biso oyebi tozali koyebisa bino ya solo ya bandeko babolingo eza na bato mosusu lelo bakomi koloba botika koyebisa biso bamakambo oyo esi eleka te histoire oyo ya makambo eleka il faut bana na biso bayeba yango mpo bayeba ndenge nini mboka na biso ebebaki ndenge nini mboka na biso etambolaki parce que soki bino bokomi kolinga mabe na bino bazwa babomba yango mpo bolingaka nde kokosa oyo Joseph Kabila nde moto aza mabe bino nde boza bahypocrite boza badangere bino nde moto bokoya mpo bobebisa lisusu mboka bino nde boza koboma peuple alors bandeko tokoyebisa bino boye soki bato bazali mpenza na susi ya bacongolais alors souci ya bacongolais wana il fallait emonana awa mais awa souci ya bacongolais eza komonana te bino moko boza komona ndenge nini baza kokosa biso bapeuple yango badiaspora congolaise baza kokosa biso esika oyo ezali bango baza koloba be après soki biso bato azumeli mili totomboli mongongo nde boye komona likambo wana bato wana bakosaki me bandeko alors na biso bato baza kobenga biso baradio ya bacomédien na bango bato balobi bazali sérieux mais pourquoi bazali koutiliser mensonge il faut bayebisaka quand même peuple vérité tolobaki yango malamu bandeko oyebi vérité okoki koloba ete likambo so nalobi eza vérité ekoboma ndeko ndima oloba ndima kaka oloba ata esali mobulu mais ata bato wana base révolté mpo ete babioki vérité mais sukasuka ntango bakoya kozongela yo okomona bakoloba ete ndeko limbisa olobaki mpenza ya solo mais tala kaka satana nde moto akotelaki biso lokola wana ezaka langage ya bacongolais satana nde moto akotelaki biso bandeko tolinga mboka na biso tolinga mboka na biso lelo tozali koyebisa bino bandeko makambo nyonso balito nyonso bozali komono bamanipulation kaka ya bato bazalaki bamobutiste na ntango ya kala oyo barataki nyonso oyo bakimia na poto bazali kolinga mpe kosala mosala te bandeko na poto ko mundele apesi moto nyonso priorité oyo kokoki koapprendre mpe oza kosala me bamobutiste lokola bamesenaki na facilité na mboka na Congo kozwa facilement bazokoka kosala mosala te yangana bakomi kotia bato na révolte non totelema tokende kobunda mais bandeko mpo momona ete manipulation depuis balobaka totelema tokende kobunda bamobutiste wana jamais toti tomona bamobutiste wana poto balobi ete bamobutiste baza lisusu na poto te bakitaki bien na Congo Brazzaville mpo balobi bakelite bango batikalaka kaka balukaka bafaible mpo baloba ete il faut tokende kobunda tosimba mandoki mais ntango bazoloba tosimba mandoki yango mpe place ezalaka eyebani te mais bango bato baza kotinda bato baza na bango kaka na poto omomona biso tozalaki basoldat mpenza ya solosolo tozalaki basoldat oyo kati ya armée ya Mobutu makila na biso mpona ekolo mais makila na bango mpona ekolo soki ekomi ete baza kotuna ete bon bato yango balobaki makila mpona ekolo baza wapi omomona bango na bamatonge baza kobaluka komela kolangwa mpe kosengasenga lolongo awa somo balingi kosenga awa somo batala nsima te basila mpe soni mpona kosenga
olia hein bosala musala quand même et bozoka pe lifuta omoni Mobutu mesani saki bino mabe onini omoni mbongo ya moyibi mbongo ya facilité yango na ndelo ko tindi ete botikala na situation yo bolingi ko changer te yango na bokomi ko kende ko luka bana bato boya pomba bokomi ko créer ba histoire ya lokuta pour ko konsela ba konzi ya Congo o ba Rwandais ba makambu ndenge na ndika ko kosaka ba Rwandais mais tala ba peuple congolais mutoma ila ko mituna lo bon lelo bato bazali ko ela biso histoire o ba paya o boyeboy mais bato ko bazali ko benga ba paya tala makambu bazali ko sala na mboka tala ndenge bazali ko bongisela biso mboka tala ndenge bazali ko penser na peuple mais bato bazali ko benga bana mboka tala ba makambu basala gibiso directement ko lo ba donc bato wana ndenge bazali ba paya donc Joseph Kabila ndaza mona mboka parce que son peu de temps malade Mobutu azali congolais te wana yebani Mobutu c'était togolais Mobutu ba pesa ye na maman adoptif na ye ezalaki maman yemo ezalaki maman na ye biologique te alors bino bo lingaka nde bo sala ti bo bomba ba makambu oyo ya batunde ya mabe bo sala neti ya bo bimisaka tala neti Joseph Kabila lobi na makambo coup d'état bakomi kokosa ninga za na zabi na hôpital asana état moko grave bani ba kokosa mais ngwanda na bino côté hôpital awa alali na mbeto hôpital to meki ko tongola ngongo poto loba bomoni ndenge bokomeli biso il faut respect na bato malade lelo boyebi il faut respect na bato malade bomoni ke bozo ba hypocrite lelo benza bozo komela biso pour loba te il faut ko pesa respect na bato baza malade et bon tant bino bo bandeko loba na Joseph Kabila azaku na état mon critique za hôpital moko bo kalata ko kufa bo pesa yi chef de l'état respect bo moni ba makambo bino bo sala ko bo sala ka yango pete pona baninga bo sala ka yango te pona baninga mais boye ba ka été un jour mokili ko juger bino na biloko bozo sala biloko bino bozo sala bozo kanisa état to ko zo Congo kalate likamute mais bato kanga bino bozo lo bakete ko zo Congo kalate ba ko mona ndenge boko koma ba mpaka awa na poto boko banda ko zala ko bosi ko kosa bato te non to ko zo Congo kalate yo ko zala premier ministre yo ko zala ministre information tango makambo ngo banda ko se réaliser te et ko zala ke na bato bozo pesa ba promesse ko okozo ya bo pezo moni bato ngo na musika o devient zela wana bazo bengo kingandi mais ndenge nini zo kimago ate okomi ko ka soni botika ko pesa bato ba promesse botika ko pesa ba promesse boko imaginer oyo il faut lutter pour soko lutter makasi to ko pesa poste ko za ministre ya information oyo lutter makasi soko lutter makasi ko za la PDG ya nani tala ndenge bozo ko pesa na bato ba promesse zangatina bato pe bazo vivre ngana ba promesse wana ngwanda pe lokuta wa somo akoma ngomona soko sali mo likambo ka benga na téléphone petit en tout cas loko wana salaki malamu mais ndenge zali wana yeba kaite okozala ministre ya portefeuille kuna na Congo soki na zui bokonzi mais likambo na yebisi ko yebisa na mutute yo ko zui obombi secret olobi na ko yebisa na mutute po ite ngwanda pesinga promesse lobi ngomona ke pa mutusu petit ndenge nini bon en tout cas likambo ndenge osalaki na sepeli mingi na ko pesa au poste kozala ministre ya portefeuille mais likambo na yebisi ko yebisa na mutute azo pesa poste mo ngata na 500 personnes. Donc ba congolais belende baza na poto aso bomoni ndenge bato belende baza ko telema ba pesi bango ba promesse moko ya bandoto ya baba mutu mususu ateka lopango na Congo ayera na poto moya ko zongisa mbongo ya lopango ateka ezate alebe ko pesa promesse asala makasi bunda soki to kena Congo okozala ministre portefeuille atika lipenga na imagination na ministre portefeuille après muta komi ko rêver kaza na bureau ministre portefeuille azota la ndenge mambongo azota la ndenge batu bakobando na bureau na tala botika ko rêver to boya to sangsa maele to kende to tonga mboka na biso to zala bato oyo to yeba ite Congo zu ba blessure ya trop pendant 32 ans moment oyo to ye to kende to tonga mboka to tika ko rêver bandeko vraiment ezali passe pe mawa mama Rosalie na zongseli o maloba